Angayo nazali reconnaissante ye makambo asalela ngaya minene papoyo na utina libulu ya masumu abimisinga yo esika nazalaki yaliwa abimisinga yo mikolo na ngai ya kovivre komakinde ya kozanga ye pongi na ngai na butu kaka bandoto ya mabe elele nguma elega bigila nzamu wa mulwe nzamu wa tulaga pyaga mulwe tibaja kukumba na shaba na wetwenye juka wenda mananga na mukachimwa bana bebe wenda lwendu lwa manze nzambya nyeye niveau koma kinango donc akota na mitema ya batu ebele papa wemba za musika tabaka bakolo matanga batika la papa bakendaka ba musicien chrétien o awa ba yete ndenge tozokende bwenga mutu nazokende osala protocole na porte so ba koti lo banga lite ya kandati tango mari akufaka bawulaka mbongo nebisaki bango ya jeje ya mwasi baba paya beli na mbongo tozela kaka te tango kaniaka ezalaka so yoki place moko boye bacha ba enveloppe problème mbongo mari misamu bamusu asala album eyokani te mpona nini ya mbongo mari misamu. Just wonderful, chers internautes, www.véritéuniverselle-tv.com dans le cadre de cette émission Vérité Actualité. Bon, et puis que les lois allaient déjà 2 ans depuis que la sœur Marie Missamou nous a quittés. C'est pourquoi dans le cadre de vous informer, à stade d'hiver, mais précisément dans le village Léopard, ils ont lieu à rencontre, il y a artistes, musiciens, les rencontres et à presse aux destinations à Bissou ezali que tokende na nécropole bakendo ça la cérémonie à gerbe de fleurs. Laissez-moi vous dire que je ne suis pas seul, je suis avec ma consoeur. Elle est charmante, elle est mignonne, elle s'appelle Laetitia Meta. Laetitia Meta, celle qui est à ma droite. Déjà je demande à Doudou Ninginina, Laetitia Meta à Panzanteke, moi Mukebo Kaindusa. C'est parti avec Laetitia Meta. Bonjour, mbotena bino nyonso to bolingaka kolanda biso vraiment ka ndenge ezalaka toye awa na esika o na espace o ezali espace Léopard na kati ya 20 mai esika nde tozozwa point de départ eza awa poto kende ti na métropole esika wapi o bakundaki ndeko na biso la sœur Marie Missamou mais toza ko espérer que makambo ekomaki lobi o tomonaki na cimetière ya maman na biso pongo love lelo ekomati parce que komi bongo ezala vraiment mawa po babi tolingana ka l'air tozana bon moy herba artiste batika biso on dirait vraiment ba collègue na bango na presse ba pesa bango mukongo surtout presse na biso o ya ba TV na biso ya kin a vraiment tout monde na bango tenet en habité junior to se retrouver on dirait ka biso na biso batanet bongo te si na moni présence ya Adams Luzolo mona nsuka nzambe na moni présence ya ZBD Makaya na moni présence ya Trésor Nzinga na part ya PSB na moni présence ya ndeko nanga Flore Makinisi ya Congo Lipanda na moni présence il y a tas d'autres concerts nanga baza ba confrères nanga baza mais la plupart ce sont que des journalistes de médias en ligne. Franchement je vous dis c'est vraiment pitoyable pour les journalistes na biso ya Teva awande bango moko balobaka basala déjà bokaboli. Et moi je vous dis que jusque là on est déjà 10 heures je crois heure de Kinshasa oyo que nanu to décoller té nan to sai départ je remarqué la présence ya artistes et musiciens ya groupe ya sœur Marie Missamou quelques-uns aussi à famille nae ils sont aussi déjà présents parmi nous. Biso tozaka kana cadre ko informer bino moi ensemble la Laetitia Meta tozo balancer topé ko balader micro na biso po to panzantek ensemble la ba Adams Luzolo to panzantek ensemble la ba ZBD Makaya ba Flore pe bazawa Doudou Ninginina. C'est parti de l'autre côté. Just wonderful, chers internautes, et comme je vous avais dit que je ne suis pas seul, je suis avec ma consoeur Laetitia Meta. Je
j'espère que nous sommes là au podium. Je vous informe que après que vous avez vu Nécroprol, orchestre et sœur Marie Misamou, au salamu bangé dans spectacle, toujours quand on a idéologie topé na ndenge Marie Misamou bandai ko panza indu ça quoi. Bobi que la sœur Marie Misamou, elle aimait beaucoup ba décoration pareil na podium na ebomoni des décorations ça, j'espère que Doudou Ningini na zozwango bomoni des décorations ça. Là je vais interviewer l'ingénieur topé décorateur, il y a espace onengaza ko décorer boye. J'espère qu'il est déjà au four et au moulin. Doudou à Kozoye, ingénieur, vous êtes voulu. Il y a Panzanteke, ensemble. Na biso mo muke, biso to salara gymnastique quoi, to zueka na qualité na musani nenga o sala mbote ingénieur. Mbote papa. Bonne année. Merci pareillement. Comme bonne année. Maître Alphonse Michel. Maître Alphonse Michel, aujourd'hui, jour pour jour, 2 ans, il y a mort, il y a disparition, il y a sœur Marie Misamou. Un mot par rapport à ça, avant tout le membre de décoration. Très ému, en plus, mais c'est l'esprit qui fonctionne en moi, l'esprit de la sœur. Parce que collaboration en Ganaï, Tikelangaï, souvenir moko munene na parcours ya vie nangai en tant que décorateur parce que à Zoakingai na Maïcha Park parce que je fus le maître décorateur à Maïcha Park pendant 15 ans ayaka pour un événement moko événement kutute na koloba poazaki éprouvé à perdaki lekinaye à Mbali. Alors, il y a un espace qui maisha pour baya kolela ibembe ndenge to benga ka pa na biso. Alors tango yaki jour oyo ya ponaki ezalaki occupé. Alors alobino loko les a occupés, bon on a que nous pas mususu mais on m'a appris que na maisha bozaka avec un bon décorateur. Nde babenga kinga na zaki kana kati ya complexe babenga na ye to kutani to échanger ba numéro et le lendemain to kutanaki mais na remarqué qu'en dehors il y a musique. Vraiment, c'est un artiste en A, avec le grand A en majuscule. Vraiment, un artiste. Vraiment, un artiste. Vraiment, na kati ya musala na ngai, na tikala na moi bilembo. Ya ndenge ya zaki kosalela. Bilembo na yango nga na mimi awa. Naza décorateur ya place au thé, mais naza décorateur na esprit na ye. D'où dans groupe bamonaki ke bato ba travailler na ye o basala ne misala bakoki kosala donc venir na yaki sans état d'âme nasengi ki pe mbongo te na ye pour na sala kaka musala o tozo sala nyoso biloko tout tozo sala awa au départ to yebaki te c'est que zo kende ko bakisa maka ko fur à mesure donc c'est l'esprit d'elle qui fonctionne en nous donc ye nde muto azo sala ko to sala eloko tozo sala. Étant congolais, qu'est-ce que vous avez remarqué dans 2 ans de disparition? Est-ce qu'il y a un vide ou bien la vie continue, la vie est normale? Bon, à comprendre, reprendre dans nos questions. Étant congolais, l'absence de Marie Misamou, 2 ans de disparition sur le point musical, qu'est-ce que vous avez constaté? Il y a un vide ou bien tout est normal, la vie continue? Non, il n'y a pas un vide. Le vide, c'est que Marie Misamou n'est plus là. Na Kourouana, elle n'est plus là. Mais, l'artiste, Bazali. Bazo beta musique na bango bien. Na otanga ba kombote mais baoka ba yebiki bazo sala musana bango malamu, bato pe bazo sepela nango. Merci beaucoup ingénieur, nous sommes toujours là avec les artistes aussi sont là, les journalistes sont là. Là vraiment je dis un grand merci à celui que j'appelle les boss des boss. Il s'appelle Maître Joe de Switzerland, motema ya mama Misha. Balobi moi si moko azana motema munene son altesse ngenga na obengae la son altesse. Nous sommes toujours là avec Meta Laetitia.
nous poursuivons avec Meta Laetitia Poto Kende vers Bande Komususu. Merci beaucoup, chers internautes. Nous sommes là avec ma consoeur Flore Makini Side Congo Lipanda. J'espère que Bomoni aza à mode Marie Misamu. Bomoni Jeep na système Kaya Yalaï et Mame Yango Bomoni Alati. Mbote ma consoeur. Oui, bonjour Junior, bonjour les téléspectateurs. Nous sommes à Bisso, Paris, Poto Place. Nous sommes en tout cas. Yabinu Yango, Tolé la Marie Misamu Junior, rien à dire. Jour pour jour, 2 ans et à disparition, et à sœur Marie Misamu, tes impressions ou tes émotions par rapport à ladite événement? Émotion dans les accords, tout le monde s'est amené l'élo, et puis les canisiers bazui, en tout cas, et ça linga bien, la quantité aussi à Marie Misamu, Junior et le bakou tout exaté. Il n'a pas été au bon bateau qui est sous événement, mais les années nécropole. Merci beaucoup, nous sommes là avec notre consoeur Meta. Meta, si tu as une question à poser à Flore et Zalanine. Question à poser à Flore et Zakake. Flore, vous êtes journaliste et internet, non? Ouais. Si vous avez un événement, surtout vous se retrouver entre nous. Si vous avez un bande qu'on a bino au ya TV, pour battre bazali banda ba Hollanda biso, tu vas au capé ba au TV ndenge ba minimiza biso. Si vous avez un bande pour na bande qu'on a biso au TV, on a ba événement boé, tous au monde a ba monté. Là quand on a le bande quoi TV. Événement il faut bazalaka tu vois Marie Misamu qui pour na mutu surtout le konga na obeta c'était maman merci na question na yo na événement beto se retrouver ka biso moko mais na baraté pourquoi basala rango mais là on a le ba presse à qui paraté presse à pour na raté na presse et là quand munene na mukeza la raté nyonso eza événement ya munene ati konga na kosenga mama beto zalaka to tombo la presse en boka na biso za raté ka biso ba internet to yé mais bango bazonga sima na bité sobi ba monaka musana biso ne Junior na habité sur na koloba. Merci beaucoup. Là, je salue le boss de Congo Lipanda, Jimmy. Big up à toi là où tu es. Nous sommes toujours là avec Doudou Linginina derrière la caméra. C'est lui que j'appelle les robots de la presse congolaise. Just wonderful, chers internautes, www.véritéuniverselle-tv.com. Comme je vous avais dit autrefois que nous étions là au stade Tata Raphaël au sein du village Léopard. C'est toujours à cause de 10 ans après la mort de notre très chère sœur Marie Misamu. Marie Misamu Boebike, Oya Sepeli Sabino Aba chanson nae, Oya édifié l'église corps du Christ et Oya Salake Bele Babongwana. Laissez-moi vous dire que nous sommes bel et bien arrivés au cimetière de nécropole entre terre et ciel. Toye na cadre kaka ya 2 anniversaires à la sœur Marie pour na kotika ba gerbe de fleurs. Quelques cérémonies vont se passer. Nous sommes là. Là, vous voyez la présence de 2 artistes musiciens. Il y a sœur Marie ainsi que sa famille. Je ne suis pas seul, je suis avec ma consoeur Laetitia Meta. Laetitia Meta Boebike a mesana pe ko panzante ensemble labino na tikele micro Laetitia Meta lobano mo mukebayo kayo panzanteke. Merci Junior, merci vraiment. Quand des Junior au Tikoloba, to zasiko awa to komi pende sika ko talesika ba kundaka nzoto ya notre sœur Marie Misamu. Desko bimo bomo na karati tokota tokota na kati bomo na ndé cérémonie ko banda du début jusqu'à la fin.
vraiment pour na siko to suki na noir hein toko taper to lobisa moi quelques personnes à 4 puna vraiment donc ezara passi à 2 ans de 2 à deuxième anniversaire notre sœur Marie Missam o to bandai ko linga makasi o penza atika biso na moi ba passi mo roboye to condamner nzambe te pour ngonga na ye kokaki nzamba se décider que et comment qui temps o yazwa mosali na yende azwa qui vraiment bino bon na bon famille ba oto kota bozo mon appel presse baza awa et belé vraiment ensemble na bino ensemble na junior vraiment to kota na kati pour bomona ba image bomona cérémonie ndeni ko s'est passé junior. Just wonderful, chers internautes. Merci beaucoup. Là, j'ai fait big up à tous mes vrais, tous ceux qui me soutiennent de loin et de près. Là, je vois Adrisha Motomètre, Beba Zibeba, grand frère propre. Et sans oublier aussi celui que j'appelle le sage de ma vie. Il s'appelle Kouloutou Magela, la diaspora marche. Et là, je vois encore celui que j'appelle Jamouzei et Trésor Timbalanga. Je vous dis, restez branchés et retrouvons-nous juste après. Comment ça va, journal? Il y a Félix qui Natala ba to bola ki matanga. Mama. Ma. Mikamwe. Mama. Marie. 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 Samwe. C'est Marie Toye. C'est Moutoye. Maman, si là c'est peut-être mon quête, maman. A permettre qu'il t'en moulaï na yé na kusai na Zambie. Lelo azate 2 ans. Les coraux sont là pour ça la essentiel. Bible lobby vaut mieux aller dans une maison de deuil que à l'âme. Lobby tokokuta lozo le lani. Siko yozo le lani. Problème nanga motuna nanga tozo le lani. Bible lobby pour nous les chrétiens nous avons l'assurance résurrection ezali. Tomoni que Lazare a sali 4 jours dans la tombe, mais Jésus, Bible lobby est sengona mokufi kati nankolo parce qu'ils lui verront Dieu.
tozali bato ya esengo toza bato akose panikaka te na kufa mokristo soki azokufa kati na nkolo azali moto oyo esengeli azala na esengo yango tozozongisa matondi mpo na ndeko na biso aza na bopemi epai na nkolo bopemi na ye ekopermetre ete ekao ya ndeko Marie wana babungisa ye ntango molai bazali toujours na se na bomoi bomba bango mpe batela bango sunga bango ete bazala na kotia bakufi me biso nkolo na bomoi toyebi ete nous sommes ça m'a marié, voilà 2 ans, petit cara, on a besoin un responsable, il y a beaucoup, à marier après ça ne pas maman à Simba parce que bien tout le monde a sorti pour le coup pays, pour le coup déjà vous allez, le coup faut répéter un mot na maman la bino. Nous avons même tapé même après ça il dit sur la sœur Marie et puis il y a une petite sœur Marie. Vision nous sommes que des provisions ou tout cas nous continuer vision à Sœur Marie. Grâce à la Sœur Marie et accompagné de Polo, il y a déjà 2 ans, nous avons embrassé l'angoulé de groupe et commencé à musiquer un album afin que Combo était éternellement, et que la référence, Batunion, se bat dans la moto, il y avait une servante de l'éternel, la Sœur Marie Missamou, pour la servante en Zambie. Non, ça ne peut pas, non. Ndenge balobaka na lopoto artiste ne meurt jamais. Donc tozolika ete Sœur Marie aza toujours na mitema na biso na mitema bato nyonso. Voilà na tout ce qu'on a reçu na compte ya biso. Merci beaucoup. Voilà, tokomeso na suka. Azali minoni, nazanga nini? Na ye mama ko azali minoni. Azali minoni. Munu kwenda Kinshasa, munu bakira malonge, munu kanandila Nzambe, samu ya ezedo na munwe, ologo ya yema. Just wonderful, chers internautes, www.véritéuniverselle-tv.com. Vous le savez bien que nous sommes bel et bien ici au cimetière des Nécropoles entre tel le ciel. Laisse-moi vous dire que Toyaki cérémonie, c'est Salami et nous sommes là au point des interviews. Bonjour mon vieux. Oui, bonjour papa. Mon présentation, le Soubatba est beau davantage. Papa Junior de Bruxelles. Et voilà, donc na komaki na Congo, na kuta un événement oyo, na ko manquete. Artiste moko yo na lingaki ya mingi quoi. Donc na premier anniversaire na participé na musika. Mais na deuxième donc on a présent, il fallait qu'on azala. Donc tout vivre ensemble quoi. Est-ce que tu as des souvenirs ou peut-être Sœur Marie de son vivant à Bandaki ko Tsaka Katina? Non, franchement il y a beaucoup de souvenirs parce que elle était en Europe. D'abord à Newana, comprendre? De sommes to yambagai. L'église Nabiso. À l'époque là, je vivais à Verviers, à Bruxelles. Hein? Donc, tu as une église Nabiso à Yembaka. Aïe pataka biso na lerwana. Aza comme on a 30 points comme in angote. Donc, série wana c'est niere. Comprendre? Yangonde simbaka poto na série wana. Au moins artiste azo ko évoluer jusqu'à na moment où nzamba yeko bengaye niveau comme kinango. Donc, à côté na mitema ya batu belé. Et voilà, il y a donc des les kansango boyi na persité. Côté la mitema ya batu ebele, de soko fandi boye au kanisi ata mutunyo sur la génération na biso. Ayebi atanze momo boyai. Donc ça c'est un fait. Donc voilà quoi, les morts ne sont pas morts. Donc voilà yango nazana bine longwa. Merci beaucoup, nous continuons toujours avec les interviews. Nous sommes là au cimetière des Nécropoles. Le temps pour moi de demander à Doudou Ninina, Sergina.
Merci beaucoup, chers internautes. Nous sommes toujours là avec les interviews. Là, vous voyez à ma droite, elle s'appelle la sœur Gina. Bohébi Kazala qui toujours pembeni ya sœur Marie. C'est parmi l'une ya ba chanteuse naé. O atikala eloko ko l'idée ba chanson ya sœur Marie. Mbote sœur Gina. Mbote papa. Sœur Gina, 2 ans lelo ya disparition ya notre très chère artiste maman Marie Misamou. Tes impressions par rapport à ça? Nyonso ezaka nzambe nzambe ebindenge makamne ezalaka na tanango nyonso ezaka maboko ne topesi nzambe merci wazwaki ye toya pona deuxième année na ye takaza ya mutu munene ekoleka ndenge wana te yango moyebi biso toza 2 ans déjà à disparition et à maman, Ozo vivra na kin. Qu'est-ce que tu remarques? Est-ce qu'en absence ya maman, il y a un vide dans la musique ya mboka na biso ou bien température est normale? Vie des alliés pour ngai. Mon vie des attaques za mutu mo boya linga batu azaki bien na batu vie des alliés mais ndenga nzambe azwaki e toyebi ke vie des ate. Po nzambe ni mtayebi tango azora mutu yebi ke nini a préparer. Et Ebani na Congo que ce qui leader Azato Orchestre Koufaka 2 ans déjà, comment vous évoluez presse baebango batu bazolando na monde atie baeba boza ko évoluer ndeni? Oui. Ebana bongo taka biso bizala raso mutu akufi muba esili ba panzani mais biso tozo continuer toujours musala. Toza toujours to travailler musala mama tikaki biso tozo bongisa to préparer to betaka nyos to sala na biso to préparer to bunda to travailler toujours. Bao balingai Marie Misamou na musika au senga bango nini basala bino na groupe moi contact ça bien. OK, merci. Bande ko nyoso bolinga ki mama na biso Misamou bozo continuer toujours ko linga biso bana ni atiki. To sengi na bino boy de groupe oyo poso we dango te njolo ba groupe ane kenda wapi groupe ana ba panza na poso we de biso te to ezala bien te to sengi na bino bo fungola mitema bo linga biso toujours nde bonde ko linga mama na biso bo sunga musala oyo na ba aide na bino nzamba ko toucher mitema na bino bo sunga musala en tout cas bo kanga mutema te bo fungola mitema na bino na sengi ba aide na bino na conseil na nyonso tout obo ko sunga groupe oyo bo sunga. Merci beaucoup. Moi, à Capella, va sentir que maman Zara na bon moi à travers eux. Angayo, nazali reconnaissante ye. Makambo asalela ngaya minene papoyo. Na utina libulu ya masumu abimisinga yo. Esika nazalaki yaliwa e abimisinga yo mikolo na ngai ya vivre koma kinde ya kozanga e pangina ngai na butu kaka bandoto mabe. Merci beaucoup, chers internautes. Nous sommes toujours là avec les artistes et musiciens. Il y a un groupe, il y a Feu Serre Nabiso Marie Misamou. Mbote, mon frère. Oui, Mbote. Mbote, moi, c'est le frère Daché, les chefs d'orchestre. Frère Daché Oboeba qui tantôt a se déguisé na Basuki, tantôt donc il était aussi trop artiste comme la sœur Marie Misamou. Tes impressions par rapport il y a 2 ans déjà à disparition, il y a notre sœur Marie Misamou. Pour moi, Nadoukou Misaka Nzambé, parce que la sœur Marie est à Kendaki Naé déjà, ça fait déjà 2 ans. Pour moi, le groupe Salanga est bien que le groupe utilisé 2 ans, la disparition en servante Naé. Donc, ils ont vraiment fardeau ma casse jusqu'au début. Ils ont fardeau en andimaïté. Ils ont kilo ma casse. Ah, c'est vrai qu'il y a un autre qui a mon beau. On a dit relève, on a vraiment kilo ma casse. Et puis, on a bundi, les 2 ans. Et ça nous a vraiment bien. Et puis, on a ma mère steraillée. On a sur cette famille, sur le monde bango. Je crois qu'il me rend bien au Salama, c'est ça. Je ne suis pas seul, je suis avec ma consoeur Meta. Meta, une question par rapport à maman Abisso Marie Misamou Azaïsouté. Bonjour. Oui, bonjour maman Meta. Ok, banda maman Abisso Tiki Bisso na 2 ans oyo, bino orchestre to monique ça va, ezako kende moi, ezako ke malam. Est-ce que vous aurez pas soutien ya baninga na ye bayembi? Ouais, banda. Toujours ba soutien ya baninga ne bayembi te. Tout cas soutien yemoko yeme nzambe mokolo na nyonso les pères des orphelins azana biso vraiment elongo na ebike akosala pengolo nous olanda biso lelo a toucher motema na yo okanisa pona musala parce que musala tellement munene eza musala moko ezokene musika
vos soutiens spirituels, matériels, financiers, et ça vraiment important pour ce musala parce que trop le baralo bakangote, mais il faut y baker musala nzambe tambalaka nambong, surtout musala musique. Puis groupe membre, le groupe quoi Sœur Marie, entreprise mune batike li ko monte ko ngai, bana ko kambango, finance ça vraiment té, et ça vraiment passe. Donc nzamba ça la vraiment ngolu, bobinga biso et vous a bien makasi. Donc, le numéro est plus 243 89 56 44 057. Donc, plus 243 89 56 44 057. Ok, merci Mingi. Et bon, à part Ninga na musicien, même Batum Sousu ya Libanda, to ya Awa, soutenir, bino pété. Zarana Pasteur Sony, Kola Pambolae, on appelle ça sur place, l'église de Repetaka. Repetaka, on a mardi, jeudi, na Sendue, l'église à Pasteur Sony, donc Kola Pambolae. Et puis, Bande Komususu, au Hollanda Bisso, en tout cas, c'est pas encore trop tard, parce que Moussa les a continué, le groupe est totalisé 2 ans. Batabaï qui est groupe de Panzane et Kozalate, mais par la grâce du Saint-Esprit, nous a toujours unis ici comme encore. Avant qu'il soit trop tard, en tout cas, on a touché mon thème au Benga Bisso, quelque chose de bon et salama. Et ça, Bisso bien ma case pour Sunga Moussa et Kennedy Bosso. Je crois qu'il n'y a pas de pambolo parce que le lobby, il y a un PC qu'on a aux orphelins, ils n'aiment pas au canicela. Donc c'est ça. Ok, merci. Meta, le temps pour moi de demander à mon frère à Panzamonte que Moukeba sentir qu'il est toujours là à travers ses œuvres. Yo 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 yo. Yei Shabana wanye, leke la gudi la kokwe, ale simba moto. Nandimela nzamba badefie, belela ye azoyo kayo. Nandimela nzamba, rende, elele nguma. Elia bigila nzamu wa mulwe, nzamu wa tulaga piaga mulwe, jibaja kukumba na Shabana wetwenye. Juka wenda mananga mukachimwa bana bebe wenda lwendu lwa manze nzambya nyeye ujuwa kubikile witaba ujuwa kulomba umva nzambya nyeye kadi bana banyi mujulwe mu mujinzambelele zambya balengela we kibaluka nyinga na majunda na sajabulu netuloshi badi banchina tubejitwa dollar nchinganya mujina ja Yesu Kristo tudinabi c'est-à-dire mbongo ya dollar eza elokote na koma isto zanango mais pour le moment to zanango te mais par la foi na yiki koya. Merci beaucoup Doudou Ninginina, on est toujours là avec les interviews. Tozo continuer kaka na kozo bandeko na biso a pembe na nga toza na Chaka Congo artiste à danger. Chaka Congo oy mo ka Congo pondu ya Congo toza na pondu ya Congo Chaka Congo artiste à danger toza na awa to monika ye moko vraiment minga olobeza te mo boyo ka ndenga koloba papa na biso bonjour. Bote ma fille to monio awa to ebité organisation touro yo pe comme to saliango nga organisation te ezali papa we maza musika to baka bakolo matanga batika la papa bakendaka tango mari akufaka bawolaka mbongo nebisaki bango ya GG ya mwasi baba pa ya bepo na mbongo mais lelo bat bamoni aucun artiste musicien chrétien même mokili mari bazaki na côté na biso wa ko zami côté biso ezaki to côté vraiment que amoli mabasa isanga mamingi ke bizali aboye ekosila quand l'autre qui a 28 ans pour l'ouvre la cimetière aucun artiste mais na rolembaté puis ce sont des arbres à fier papi mais belang vous à fier quand c'est en danger les lots na li vainqueur na li molongi siko toujours tout na organisation oyo ya ba musicien chrétien vraiment ba organiser pe ba sala ki pe lo mo pété kande to moni boé to organisation ba organiser ke lo mo boé après awa to kutana bango quelque part ba wana pourquoi bana pourquoi ta ba to kende bango ba luxe ba ndenge bango moko ke ba mama vraiment bango wana pourquoi ba musicien chrétien ba wana pourquoi hein bote aussi polémique maman ba benga déjà ba musicien chrétien ba wana pourquoi wa yo moka eroko tolobi ke no ba misie bazate to moni mutu te talanga mona kuna na musika na mona batute mais awo baluki ba benga papa
comme Tungisate, bah pourquoi? Bah pourquoi on dirait penza lo bango na ndemo ali choke non ba oya na bango te. Na pourquoi ba koya? Bah la président bango, bah oya ba comité MCC ba organiser. Maman ba organiser. Papa place ça qui le mieux oh bango ba koya za awa. Non, tant mususu yo la polémique hein. Et comment mbongo mari misamu pas problème. Mbongo mari misamu, bamusu sala ba album yokanité. Pona nini? Ya mbongo mari misamu. Banda mari misamu akufa. Tour de Babel na MCC. Koyo papa Chaka Congo, est-ce que vous avez un message ko lancer na ba toizo lando sikoyo? Bondi ma sans danger. Oba chaka te sans danger za bolingo. Na wewa na moto kaka wo fe farisa ba yaka moi de transfert ça te bo sunga ngai. Tant za vivant. Hein? Parce qu'on a des choté. Na moi de transporter na ba caméra te misala loko moko te ntuko ba sunga ngai, ba soutenir ngai. Lelo na za molongi. Ok, merci vraiment. Lobby, bon, mon équipe a image, penza, tous qui pas maman la biso pangolof, bon, mon équipe n'est pas ça qui, tout mon équipe signé sous chaque conga zaki kaka, et mon on a biso kara, oh yo, bah internaute, quand on est mais son ben a biso, vraiment, et ça passe mingi, bon, mon arabino mon ba image, oh yo, to l'accès rabino ngo, c'est parce que bon, mon a combien, bande qu'on a biso, oh bah c'est mac, oh bah ça bah mascarade, combien bah ça mité en ma baie, vraiment, ah, bonjour. Bonjour maman. 2 ans déjà, banda Sernayo a Koufi. Vraiment. Depuis qu'ils qui passe si moment on y 2 ans. Est-ce que vous avez un message qu'on lancer pas batunyo sur bazo landayo et pas ba fan nyo surtout ya ndekonayo et puis pas ba nzambe nyo sur bazo landa biso na moment oyo. OK, na ko yebisa ba nzambe ba landa biso de partout. Na dans sengo na zo komisa nzambe pendant 2 ans. On va permettre les sous tokutana sous lelo na zo remercier bandeko nyonso ba ko assister biso lilo ba ko yebisa ba fan ya Sœur Marie bolemba te ko soutenir orchestre ya tiki parce que ngani na tikala lokola cordon ngam na cordon na ka groupe bolemba te ko soutenir groupe Sœur Marie tiki to lo ba ki ba groupe panzana kana sima leader batumi ba ba ko umbela te mais ngana yebisa ba tukinoti lelo ba musicien nyonso au grand complet bazali donc par la grâce de Dieu on a connu ce moment qui nous voulait mater pour soutenir et l'autre œuvre on de Gonamino Atikaki voilà. Ok, merci Nazanga mon côté Nazana confrère Nangai Junior vraiment avant appeler ça Junior n'a pas si merci na maman Biomba ou a faculté de la SAP na bi kazolandanga na minute oh ye patika kité azo benga kaka vraiment pour nous ko se passer ndenge nini na moni swabi mère Misha moi sa boss aza boss na peso pe bambote mingi skozali na tikeli Junior. Just wonderful, chers internautes, nous sommes toujours là, toujours bêta les à côté, les A4, nous sommes là avec Papa GG, grand frère et sœur Marie Misamou. Papa GG, c'est vraiment déplorable, Obiso Presto remarqué que l'absence et artistes et musiciens, c'est remarquable. Cela a été dit à quoi? Vous contactez qui bangote ou comment? Ok, pour nous, vraiment, l'invitation est qu'il y a un président Papa Patrice, invitation au Komaki. Sora été bon, éviter peut-être à ce contre-temps, puis surtout éviter. Bon, absence na bango, ngana kolo baraki no, gloire à Dieu. Comme si quand parce que au baye, n'enzamba permettre que baye, au baye te gloire à Dieu. Dans un commentaire bela au salate. Est-ce que ce n'est pas parce que lors de sa mort, Zala qui m'a couteau tiré à ce qui concerne Mambambo, on a AMCC na Chaka Congo na famille. Voilà ba monde ba oyeba. Bango ba oyeba to ba likambo to lobela kango souti eza c'est les cas de surtout enterra yango bo lelo eza inutile to lobela kango susu mais bango mo ne ba oyeba ceux qui ba kimi pona bon je ne sais pas. Où en sommes-nous avec ces problèmes? Il y a médaille à chancellerie au balinga bala sabino à titre possible. Ah OK, médaille wana to robenga sous presse parce que moi contre tande to le bara mukolo wana le quoi to zaki na makambo yo to lexana na makambo yo tant to ngezwa médaille to robenga bino. Merci beaucoup Papa GG. Nous sommes toujours là avec les interviews. Merci beaucoup Toza Kakao, Tozo Panzantek, Tozusko population pe quelques-uns au Balinga qui sœur Marie Misamba qui Kombo Ndeko. Kombo Nangai Boss Misambu. Boss Misamou aujourd'hui jour pour jour 2 ans déjà depuis disparition de sœur Marie Misamou impression topé émotion ni nos anango. Ezo sa biso pasi mama zaka artiste moko munene abandai kolia na batu abandai kovanda na batu abandai pe kobokola batu surtout loko zo pesa nga pasi pona ba musicien chrétien bazo saboter mère
oh deux ans ya mère faut bango nyonso bazala awa musicien nina nini oyozolo ba musicien chrétien tout ba musicien tout surtout na ko tanga ba musicien o mère bimisa penda o bana mère ndeti bester ka wana ba mama nani o ba betana liboma na Nzambe wana mama Alice wana tout ba Mike wana tout bana mère muta informa bango bimisa bango mais nazo ka moi mokilango ezaka mokilimo mystique ezaka monde peut-être que bazwa ki invitation te na lobi boye bango nyonso bayebi atozwa ki invitation te okoya ko participer soki olingaka mutu na yo ozo comprendre Marie Missa mwaza lokola mama na bango muta informer bango bazo invitation te bana droit ya koya awa ata visite kaka ya pamba ata ma fleur moko kaka o déposer les mères ata o déposer les mères fleur te o visiter ata maman Nzambe na likolo pe akosepela nango. Merci beaucoup. Meta question eza pona ndeko na biso nga nalingi nayebisa ndeko na biso nayokaki o nzero bandai koyemba est-ce que kosala mwa vocal moko ya mama na biso Marie Missa pour rendre hommage pa na ye lako e manzemwe bandai ko landa ko linga mingi o mère ayemba likambo ezwaka kaka moto mokolango ekomelaki Yesu na ngai hakufa bonga na ye tobika o nzela mosusu ezalaki te bonga na tobika o kaka liwa ye ya bonga monene o kosaleli kosinanga nuni o motoki ebongwani makila o bilamba bate wapi o babetaki yango nzete o makolo yango molili ekotaki na mboka o ma basali ye mabe makasi o nzoka atikaki kitsa bokonza tata bonga na ye tobika o. Chers internautes, nous poursuivons avec les interviews. Nous sommes là avec notre confrère et aussi notre collègue Yaza Double Brassard. Boebi Karabiso, tous à Double Brassard. Nous sommes là. Il s'appelle Adam Siluzolo. Moi, Nasuka Nzambe. Adam Siluzolo, impression na yo, émotion na 2 ans déjà, il y a disparition à Sœur Marie Missa et Zanini par rapport à ça. Ouais, merci beaucoup. Boebi que ngai depuis Azala en vie, tous Azala naye. Déjà na Sinar. Donc on a fait de grandes choses. La dernière émission, tout ça na palais. Na yambare le rôle chanteuse, mais na yambare le rôle na autre facette à part musique Marambo à Salara. C'était vraiment une très belle émission. Et les deuxième année na CP parce que yé aza soldat par rapport à journal Lelo. Bison stoyebi que non journal Lelo ils appellent journée Oyo. Le fait désirer Kabila, Laurent Atika Bissopé, soldat du peuple, Marie Missa Matika Bisso, les soldats du peuple, musée ba memaye na ba mema musée na nini na jeep ya ba mbila Missa mpe ba memaye na jeep ba mbila. Vous comprenez? Donc tia ya awa aya logo soldat, azaki soldat ya Nzambe, Nzamba sela makambo belé donc journal le longa la CP nango za esengo to lela trop. Mais les gens quand même toye ko visiter comme une visite normale. Mais ce que les gens quand na CP na ngote. Moi so to baluki boy to mona kaka biso na biso presse baluki bo moni ba quelques fans bazawa so baluki bo mona ba chanter ba bien presse et internet nde ba benga biso nde bango ba benga biso mais local ba yete ozolo ba nini Adam Siluzo. On a lobby je déplore parce que tout ça là toute ça corporation tous la kaka tetango kanya kezala so place mo boy ba cha ba enveloppe Félix livre boye on biso ye toye ah les cimetières nana opeso mbongo toye na ba carburant toye na mamuna biso donc toye pour toya ko partager mawa na famille ngolo ba GG bazawana groupe Miss Marie bazawa au monde donc c'est seulement ça. Et là, moi, motivé, mon coupage à zate, mais l'amour. Jour, il y a martyr, boyebi que martyr est fou là batou. Plein ouais, ça martyr batou, piquer ba crise, mais sur le lélo, batou na notre bazar, babimi na mité ma sœur Marie. Et là, elle a chanté dans l'église belé. Ba passer belé ba invité à kumisa mais lélo. Mais et ce que nous allons faire na biso atika biso mais na ba mitema bato mususu yanga na yo toza toujours 3e année to okuta na so parce que na première année tozala na yo 2e année toza su na yo 3e année pe to kozala toujours donc voilà.
Just wonderful, chers internautes, www.véritéuniverselle-tv.com. Là, je fais toujours des coucou à mes vrais. Je vois Dieu merci Ndombasi, Balobi au four et au moulin, na cadre Kakaya, Boanga TV. Dieu merci Ndombasi Azawana. Là aussi, je vous dis que nous sommes presque arrivés à la fin. Il y a espace Nabiso actualité, vérité universelle, il y a Mokona Lelo, parce que Boebi qui est commis na morgue. Mais où est la première partie, deuxième partie na ngoza na soir ba musicien ba ko beta to éviter ceux qui ba musicien chrétien ba ko ya parce que awa ata musicien chrétien mon côté to moni kutu ke ba artiste comédien ba et si pechanga zala kiawa Cheko Matondo zala kiawa Rabi Mavinga Meta aussi azape à kota ape na scène et moi également Madame Suluzolo na ba musicien to moni kaka ba musicien groupe na Meta par rapport à ça que dis-tu? On a koloba ezaka pasi ezama walobi tozaki na cimetière pour ne pas maman na biso pongolof to mona ka makambo oyo to mona ki ata musicien mon côté ayaki donc bata théâtre kutu donc moi mke bazaki tozaki kaka na chaque Congo na biso presse o internet bino mo bomona nga ba image bo bino bomona po bino nde kuna bokondanaka po l'air bazo benga bino ko bazo kosa makambo bomona makambo ndenge ezokende za passe mingi na mboka na biso tolingani te tolingana kaka on dirait soto za envie ne tozo lingala mais ce qui muta kufi basa o nga na benga ngo eza sabotage mais koto yemba banzembo ne bo abata liboso bo matana podium na bino bozo yemba banzembo non soit déjà bozo rendre hommage na sœur Nabino mais bon vraiment ezaka passer ça. Mais ce n'est pas parce que soirée pesali peut-être ba na soirée qu'est-ce que tu remarques? Na soirée baroya boyo sanini. Posa na bango na soirée ezate tozoni na posa na bango awa ndi makambo ezandi to na posa na bango na soirée boyo ni ba l'acception ba voiture na bango to ba l'acception peuple bilamba na bango ba olata. Non. Nga vraiment côté on a vraiment na monyango za vraiment juste ça normalité il faut qu'il débat il y a place ezaki mieux placé na bango ozaliza awa et a vraiment na soirée té mais tu remarqué peu absence totale peu remarquable il y a presse na biso awa local tozomona ka mingi za ba internaute que dis-tu par rapport à ça parce que na ba événement lokwa ya baliwa boye tozomona lokwa presse na biso local bazo zalaté en tant que concert que dis-tu par rapport à cette analyse? Bango ba yate ebi ke rozwana ninte azambonga coupage te aza coupage te yo sa nini bango balingaka so eza makambo ya ebi ke yo ozwa moi 100 francs moi 200 francs zambonga coupage nde baye ya boye ba yakate do ya boye nsuku batikela biso do ba ebi mambo za charge na biso maman eza charge na biso mais ba batali boso en tant que vraiment non singa na bandeko na presse o ya internet o ba olandanga to tika makambo biso to yaka to sala batola to sala ba événement ya boy mais to zarape batali boso le ba ko singa biso ba image to kabela bango kanga na moyi nanga te na moyi nanga presse moko te ya TV na biso kini awa vraiment tout to kabela ba image te to kabela ba image te po bango ba sala te vraiment ce que za kimbongo ou bien ba bi ke sika moko lia ko melezali na suka mwande zala kaka banga ba ya boy ba ya kate eza passe mingi bino mo bomona mambango même ba o pe ba le kan internet mais ba le kapé na ba TV na biso kin ba zapete po bango pe ba côté internet mais ba zate eza vraiment passe mais to commis presque na fin moi mot to salutation na ba yo. Non, on peut ça kaka merci nanga babi les big boss les big boss maître John monter ma mère Misha moi ça boss aza boss babi boss na biso l'équipe boss na bango na olamba boss na biso l'équipe boss babi si tu on a Suisse belé mais vérité universelle eza yango moko na moni su babi wabex mafunga vraiment wandi l'homme de Weston na yeti na ça comme ça na la kakio na la bino non ça comme ça non continue comme ça na pourquoi pas na moni suma maman chérie maman biomba wa fakité de la sap maman tozana yo tebi ke na pourquoi tozana yo. Just wonderful, chers internautes. Vraiment, j'espère que tout a été déjà dit. Nous sommes arrivés à la fin de cette actualité, vérité universelle. Le temps pour moi de faire aussi des très gros coucou là à tout seigneur, à tout honneur. Je tiens à remercier celui que j'appelle le big boss. Il s'appelle Maître Joe de Switzerland. Baki c'est là double brassard, le seul boss au Hazan à double site.
et aussi je tiens à remercier sa douce moitié, la son Altesse, elle s'appelle Mama Misha Motema, il y a Big Boss Joe de Switzerland. J'ai fait aussi un big up à celui que j'appelle Adrisha Motomètre, Azmak la Canadienne, Kunana Canada, et aussi l'artiste international G-Mix et Remix, et sans oublier aussi Mam Africa et Melaris Mose Kabalobinho adresse toujours de l'avant, et aussi à mon artiste préféré, leader espoir Balobi, moi Mukena Bangengenae, d'ici là, bozo ba vidéo ya leader espoir, bozo Luka Soki leader espoir Azawapi, Azane quelque part d'ici là, et moi je vous dis restez toujours branchés, abonnez-vous massivement et partagez nos vidéos de www.véritéuniverselletv.com. Quant à moi na lobalisu nini na kalaboleki na binobiso, mais biso na trois choses: l'éthique, la déontologie et le professionnalisme. Biso ma solo ndeza bakoto vérité universelle toro mema bango kaka likolo na suka na nyonso. Na remercier la personne qui était derrière la caméra. Il s'appelle les robots de la presse congolaise, Doudou Ninginina nga ensemble na etosani to panzi kaka nteke